matondo na oyo nyonso afongoli miso mpona koyeba na kati na buzoba nyonso tosali na kati na ekolo Kongo soki ete ofongoli miso matondo nzambe akumisama nzambe ya mpungu tolenda akumisama yasoyo ete bakoko no babeleleki nzapa nzakomba akongo mungali vidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele nzambi kaungu kalunga matondo epai na ye nakoma vulusi mbangu na ntumwa nakoma makipa vitandona nakoma badivinité na biso bakoko na biso baoyo bakobunzela biso bitumba na butu to mpe na moi yasoyo ete baoyo batiaki elikia na moto baoyo batiaki elikia na basirene loreta merti merta esuki boni yasolo ete na ntango yo yasolo bobangi elongo epai na yo bobangi ekei de l'autre côté epai ya Félix Antoine Tshilombo. Mes chers amis na mokuse boyeba yango ke Félix en fuite, Félix akimi Kinshasa, Félix akimi mpona nini? Tokoexplike bino eloko nini ekimisi Félix Kinshasa. Félix qui croyait qu'il allait déboulonner les régimes de Tutsi, Rwandais, Empire Imatuti. Mais bien au contraire, le régime de l'Empire Imatuti, aujourd'hui, Bassimi Bakle. Bassimi Bakle va déboulonner Tshilombo. Alors, maintenant, c'est allé sérieux. Et alors, depuis que audio, la vidéo, où il y a qui a John Numbi, c'était sérieux. Et maintenant, des choses battaient sur table. Il faut à tout prix qu'Okanga Tshilombo na maboko et le faire juger. Et voilà, Tshilombo a commis un problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Komolanda? Na zone wana mukuse poete tonata ko minute to développer na moulay na biso. Tshilombo quand il est parti en la première round na katina mboka to kobenga mboka la biso Congo central. Premier round nae kuna ebebelaki alinga koya KO na premier round. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tshilombo na premier round nae oyo et abandaki na katina Congo central? Tshilombo a été frappé. Ndenge au départ, les bandits nae azraki frappé na Loreta Merti Merta boyokaki KO oyo alinga ko sala jour wana mbala liboso nae boyokaki walbaki que je sers celle Loreta Merti Merta. Alors, Tshilombo a fait 5 ans et à la fin, il faut subir même cause, même réaction na soukake à quoi elle sous KO et comme un problème sérieux. Et comme un problème sérieux que Tshilombo fallait quoi y a na katina Congo central. Bon, mon image spéculaire qui Tshilombo qui avant de KO. Et alors, en ce moment, Félix est assez obligé à faire la forcing pour être abîmé à se déplacer na katina Moka Ekolo Congo, Kinshasa. Alors, Félix est arrivé nuitamment le jeudi. A zongi notamment la kati la Kinshasa, malgré la courage qui kuna oyo ya kawa koya, mais Félix n'a pas eu le temps de rester chez lui à la maison, même le fait que ni moko. Non. Félix a pris l'avion directement, notamment à 23h30. 23h30, c'était pas prévu. Ici à lui, ville en danger. Aujourd'hui, John Numbi n'a pas tourné tout en place pour être bakarayo na maboko. Alors, Tshilombo, notamment avion, ake kindu. Ou alingako kende na jour à Kolanda, Allah là se reposer te. Isengeli akede rapidement. Donc, notamment avion Akimi. Akimi ako kima sikoyo Hippolyte Kanambe Shinarambo Shinarambo Rabino. Alors non, ça vient sérieux. Mais là, tout petit, c'est le faut tokanga Tshilombo na maboko na biso. Et bidiaki Tshilombo bikoki. Bidiaki Tshilombo bikoki et on verra bien comment Tshilombo est au soukele ndengeni. A comme SDF Azalaka likolo kimaka
to esengeli na ye asala nini po ete na Kinshasa ekomi na ye problème. Voilà la situation oyo tu as traversé lelo na kati na Kinshasa yango wana o ba pesi bisoke na ba service va lui vraiment tu dois comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Voilà Tshilombo la situation azanango alors esengeli na ye akima. Donc après la grande déception à Congo central, Ndengazara qui décide, et va marabout naïe, et puis c'est non, Félix Antoine Tshilombo, tu dois quitter d'urgence Kinshasa, et voilà, Félix est obligé à se voir pour la vie. Na 23h30 en cachette pour Akende na Kindu. Et alors, Akende na Kindu, c'est quoi il doit rester là-bas, ou Toba Kende, mais dossier est compliqué. Et alors, les élections, il y a pour le Tekebatu, à Kosala et le Konini, à Zakoye Bate, voilà, Félix, Binoke, Binosikoke, a un problème très sérieux, na Empire Imatuti, Oyo, Bachaki au pouvoir. Alors, pour la bango, Félix a comme tout ma casse. Sorry. Il faut obéir na bango le soutien, alors il faut récupérer le pouvoir na bango selon bango. Biso toza d'accord na ngote oyo qui a so ba congolais nyonso ba abandonner Tshilombo non il n'est pas le nôtre, il nous a trahis. Donc Félix a trahi tous les Congolais et aujourd'hui Félix a tikali moko avec quelques individus au ba kobenga ba taliban. Donc quelques individus au ba za kolia ba miette ba tikali na ye et le reste ya ba congolais nyonso ba abandonner Tshilombo. Na kanti boko mona on a image ndenge mpata za kokende ba lingi yete ba lingi Tshilombo et azali obligé à forcer moyennant l'argent comme ba congolais ya solo ba boma ba mona nzala batika ba mona nzala c'est le kolia oh non so boza ko mona image les gens ont besoin de voir baza ko ya ngouima wana bazo kene ce n'est pas parce que ba lingi mutu bango nyonso ba candidat wana nyonso ba kozwana bango ba population ebele fayu la keba ya mbiye oyo wana moyi za kachumbi soki kachombili kachoke nani oyo boyebi bino moko so awutela biso wapi ce n'est pas kei bako yamba parce que ils ont besoin d'argent baboma baonzala il faut récupérer mbongo wana na maboko ya bata baonzala et bongo élection ngo ekozala te point d'interrogation et ça mbinga to expliquer bien tout de suite là. Oyo ezali kosalama. Voilà na moni bato ba komi agité, voilà na moni ba taliban ba komi agité, ya ko sakana te poete secret ebimi. Alors voilà bandeko, bandima ki tekeli kamwe ko bimo moni ba komi agité. Alors ceux qui veulent dire qu'il y a le kuta, oui, na moni ba tombo ki ba taliban ba tombo ki poete vérité ebimi. Alors si ce n'est pas vrai, Félix Anzonga le na Kinshasa to monaï. Félix Anzonga le na Kinshasa, ba Congolais to mona Tshilombo na Kinshasa, le poids dans l'avion. Avion ils ont fait, nous sommes fait, Félix en avion a quitté la Kinshasa. Pour être d'accord, il y a l'avion bon à Congo, et ça, il y a une blague, à cause de ça, on va faire la ligne, il y a autorisé Tshilombo. Donc, Tshilombo rentre à Kinshasa, repose-toi un peu, et après, on va la campagne à Konsutonti. Alors, voilà, Bandeko, Oyo, Ezaliko Salama, Nakati, na École Congo, au moins, il va trop agité, la vérité, là, va toi, Zaragate, va continuer, na touché dossier moko où il fallait pas ebima c'est secret mais secret bien qu'est-ce que tu dois faire maintenant ne va continuer ba auto va tellement va tomber donc ezali le cambo soit Tshilombo approuvez-nous et kozala ndenge nini nginda Tshilombo batula va défendre que oui tokosi mais Tshilombo azonga to molai pour certaines dans ma bienté pour votre information Tshilombo sera forcing Tshilombo a dans la santé à piété. Tabo mona komi to moni na katina na Kindu et avec le tremblé, l'ikboso ya lik ya zo tremblé pour avoir lik rapidement alia pour être à zo tremblé santé à piété. Mais à zo la forcing à zo la pas la choix pour être asranim atira na kin kuna wa marabout batule balobike non Tshilombo tu dois quitter parce que maintenant il y a Hippolyte Kanambe na John Numbi ezali ya grave donc tu dois partir alors Tshilombo soit pour Lucas Salanine akima akeli ayer toi Salanine a évité voilà bandeko to moni boza ebele boza agité
Alors voilà, tu peux cette information. Tu sali, tu secret. Ah, étalé binobilia qui vient pour coquille. Voilà, comment on a sauvé le Congo. Na des têtes, on peut s'expliquer. Bino, non seulement les cas, et pas y a Chilombo na Batuna, et Zako Yinda. Et Zako Yinda, pas y a Chilombo, et Zako Yinda, pas y a Empire Imatuti, et Zako Yinda, pas y a la communauté internationale occidentale. Confusion totale. Confusion totale, bandeko. Moto azal sous la contrôle, ya babele ko le Congo en ce moment azati. Nyonso tellement beaucoup voulu ce qui bango, na beaucoup mama qui parmi tandola, na beaucoup nzambe en pungu tous les jours. Et voilà, abali ko frapper bango, to kotala ndeni et ko soukela bango. Nani a ko tirer ninga premier. Tout à kotala. Donc voilà la situation oyo ezako le kalmabele ko le Congo na connaît ce bilango que c'est vrai, je vous le confirme. Bandima qui était secret comme Palanga. Voilà, Babenga qui busso déjà depuis hier que oui, Chilombo Akimi Kinshasa. Voilà, le bilango. Alors voilà, problème ezali wana bana Congo, vraiment il y a solo Chilombo Akimi Kinshasa. Akimi Kinshasa et il y a solo Takotala Ndegenini et Kosukelaye Ndegenini. Voilà, matondo la bino nyonso wala zaki biso na mukuse. Alors to zira to kena mulai comme ça te expliquer bino ndenge nini makambo nini eza koya na kati ne kolo Congo ezali ya grave di jamais vu otoko mona na kati ne kolo Congo Chilombo ndima kiteke ye azaki trop sûr que aza gagnant azaki trop sûr que à la fin de compte montant a toujours gagnant ye. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chilombo comme un perdant, Chilombo comme un SDF sans domicile fixe. Et là, on dit, la Chilombo, alors, tokoye bango ndengene nzambe azako kumba biso. Allez, matondo na ma kère na bino, matondo na like na bino. Allez, à tout de suite là, na molai. Allez, merci.